Ndeko nanga mbote déjà. Ngana linga olobela makambo mingi te parce que ça m'énerve na niveau moko oza na idée te. Mais je vais te dire ce que je pense. Na ko choquer peut-être ba congolais mususu mais je m'en fous bokoyokanga. Ngai à mon point de vue, les ba dirigeants congolais ba se bénéficier kana guerre. Ezana ba dirigeant na mboka na bino ba sacrifier ka peuple ya est wana pour bazwa ba millions. Parce que ce n'est pas normal. Ezaneti yo grand frère mwana ya liboso ya 22 ans bazo beta yo paleki na yo ya suka ya 5 ans. Alozo ya kofunda pa noko. Soki nga noko na ko gifler yo pe lisusu. Comment ça se fait qu'un pays de plus de 100 millions d'habitants, bazo sakana na bino na kamwa bampuku moko ya 12 millions. Rwanda, c'est 1/10 de la population congolaise. 10%. Donc 12 millions de personnes, bazo mone la 100 millions de personnes. Vous trouvez ça normal? Bokolo baote, baza appuyé par de grandes puissances et on s'en fout nani azo appuyé bango. Yo tango ennemi azo attaquer, yo ko se défendre contre ennemi visible. Oh yo zo mona. Muto ya tindi on s'en fout. Oko écrasé ou azo se présenter devant toi. Oh toza na mindu kite atabino moko. Toza sous embargo atabino moko. Corée du Nord est sous embargo depuis combien de décennies? Na minute toro baboba na bombe nucléaire. Oyebite ke minduka kope somba maka. Est-ce que ça na peuple eyebi kope na Afrique koleka ba congolais? Do ba excuse moko bidon peuple pe vandi nango ezotala. Boyoki eleki. Donc batu bazo kufondire banzinzi. Et comment nango est normal? Tango tangi RDC, bamsusu kutu baloba so RDC et comment RDC. Donc on dirait que kufa kuna eza nango normal. Et comment nango coutume. On s'en fout. Tout le monde a ba congolais bazo sala ba manifestation, bamsusu bazo sala ba live, oui, mais ça suffit pas. Où est la mobilisation populaire sur le terrain? Ngana zangolé ko na webisa bino na temps ya guerre. Tuzaki na eloko ba bengi rouge ga. Donc, veut dire enrôlement obligatoire. Il y a des jeunes qui sont partis à 16 ans. Et ça qui chasse à l'homme. Ce qui est armé, il y a une ville pour les Congolais, les jeunes, comme maman, bazao kunda bana. Au moins, bakundi yo na libulu moko vandi wana caché pendant 3 jours, 1 semaine. Ozo wakabilo kwa kolia kuna moyo bimezate. Pour ça qui chasse à l'homme. Enrôlement obligatoire, service militaire obligatoire. Et loko wana na tikali komo na ngote na Congo. Où est l'effort de guerre demandé au peuple? Parce qu'un dirigeant qui arrive au pouvoir et que le pays n'a eu en insécurité, ils ont attaqué, la priorité est qu'on a sécuriser Mboka. Et puis, c'est comme si tout le pays est attaqué. Non, c'est juste une petite partie, c'est juste l'est du pays. Comment vous êtes incapable d'aller sécuriser? Ici, c'est notre frontière, ici, c'est la RDC, personne ne rentre. Ce que c'est botongi mir na l'est wana mutoko kota zate, c'est notre pays. Pourquoi ces dirigeants-là n'arrivent pas à faire ça? Pourquoi? Moutounio soit bien que la communauté internationale doit appuyer Rwanda. Mais tout le monde a Congolais tout le temps na ONU. La communauté internationale doit faire quelque chose. Comment ozo kesenga aide na mutu azo financer ou bien azo aider ennemi na yo. Ozo mona teke fo yonde fo soit décision. Et puis batwana bazo aider Rwanda. So ba kiti kin botandeli bango tapis rouge, minu libanda bozo bina. C'est quoi ça? Toyebi banani bazo soutenir Rwanda. Mais batwana so ba yena kini bozo yamba bango na bisengo nyonso. Bozomela masanga ba bière tozomona. C'est quoi ce peuple? C'est quoi?
Si les dirigeants sont vendus, d'accord, mais vous, le peuple, là, ben, il faut botter les mabandeko. Justice de Dieu, wana boyoki justice de Dieu, ça n'existe pas. Ce qui justice de Dieu ezalagako, ba Israélien kuna, balinga ba binsa minduki te balinga ba zela justice de Dieu. Mais bazo bomba na kuna na mnichu wana. Bangonde batu ba yela ba inventa Dieu wana. Ba zela justice na ete poani. Bino bozo la justice de Dieu, ça fait 30 ans plus, presque plus de 30 ans. Batu bazo kufa mikolo nyonso bino bozo la justice de Dieu, ça va pas dans vos têtes les gars. Ça commence à être trop là, c'est trop. Et puis boye ba isaka ba Congolais te bazo kufa na mboka wana. Ça fait des décennies ba Angolais ba kena okufa na guerre wana, po Angola tinda ba militaire. Ba pays mususu ba tinda ba militaire. Boka nsante kaka ba Congolais bazo kufa kuna. Ata kuto eza Congolais, baza africain lokwa biso nyonso. Mais biso tokoya te. Ba peuple mususu batamboka mususu bakoya te ba régler likambo wana na place na bino moko ndefu botele après les autres vont vous aider. Mais kaka ndenge nazolo baboyeko ngenka na sali vidéo ba mususu ba ya oloba nanga ingérence bakoya ko finga nga makambo ya Kongo etali yo te kanga munoko. Vous voyez la mentalité? Il y en a qui vont le faire. Mais boye bake batouana bazokufa, ça fait mal à tous les Africains parce qu'ils sont des Africains comme nous tous. Bozana minduki te boza sous embargo mama marché noir ezali. Comment ba Boko Haram ba état islamique basomba minduki wapi? Bazana droit ata yasomba minduki basombaka. Corée du Nord ba matériel nyonso ba matière première nyonso ba oyo ba utiliser pour